s'abonner massivement Force de Frappe TV. Meilleure chaîne de l'année et de toute l'année. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. On a tous les artistes et comédiens. Et si moi, Bobo, évidemment, Moukwatali, d'Allianza, et la film, les théâtres, les bars, cinéma, que c'est fait là. La chaîne, oh, Makamba. Ce que s'abonner et que vous n'allez jamais déçu. Bobo, Naza, Bobo, Tala, Naza. Mais la puissance est dans la parole de Dieu. Mais tant que vous avez kaka munoko yo elobele la kibiso maloba ya justice yake bandeko botika masumu bandeko botika mabe lelo ekomi yake lalande mutu na sima lelo komo pétage yango bible lobi l'iniquité tu mourras tu mourras. Dans la minute oyo Karine Mokonzi, je peux dire c'est ma fille. Soki kenzamba sungi po héritier watanabe avant même que na zongela musala nzambe abanda da koloba na ngango que René Abiri c'était promesse pour toi na romemayo na poto Force de frappe de vécu Fight her. Oh man. Bonjour, bonsoir, Balamignon, soyez à Force de Frappe Télévision, moi, votre humble serviteur, maestro Héros Kano, le maître de la presse congolaise. Nous avons toujours dans Force de Frappe, vous n'avez jamais décidé, vous êtes toujours à la page, dans l'actualité, tous les dans le monde entier, théâtre, sport, église, religieux, tout, il y a Congo, vous êtes toujours à la page, à la Force de Frappe, avec moi-même, maestro Héros Kano. Quand on a un collègue à Bongoté, ça n'a pas sa motte, un patron, évangéliste, Bishop John Maké, c'est papa, et Bana Madeleine, n'a tout donné patron, Nazaka, patron, ça n'a pas bongo. N'a pas su, merci, bébé, papa. Kobaka on ensemble musala zana ba biso ba no toujours bitoko na kolenga bongo te sana pesa mbote na équipe technique mo ba sibi ko mo na ngana ba image na kombo ya Gilles Panzu ndeko na pembe yo ga suke bele man le Gilles Panzu je te dis merci mon frère na kolenga bongo te sana pesa mbote na apôtre Joseph Ndombasi mosala nzamba solo pe na ye soko ye sata obuka loboko poza mosala nzamba solo ya buka ka sata loboko na zanga mokote na zana René Abiri René Abiri ba tout ba ebi na kombo René Abiri to sur la actualité il y a monde entier to simba moi musique nambu to simba moi komfu nambu moi comédie nambu to simba simba vers René Abiri ngana de ngana ba la bino akoma mosala nzambe moi maestro Héros Kano nazo confirmer bino o to ibaka kala René Abiri o nga moko maestro ngaki ke bola mbeka za aventurier mais nazana lelo na comprendre bien que nzamba longola mukuna a commissaire na B nzamba longola na B a commissaire na A nazana René Abiri. Oh, tout le monde va être mutambanga nani o René Abiri affinité nani o René Abiri affinité nani o René Abiri a critiquer ba serba mona makambo René Abiri nzamba za ende mona mai. Bonjour mon frère Héros et bonjour aussi à nos très chers abonnés. Oui, Force de Frappe Télévision. Force de Frappe Télévision et Zambe Apambola visionnaire, il y a chaîne notre papa évangéliste le bishop John Makese. John Makesa. Makese John Makese bishop. Voilà, John Makese bishop parce que Asali Musala Oyo ezali ko permettre paix na bana na Zambe bazwa ba information ainsi que bazwa la base à la paix na ba émission bazolanda to pe ba programme où ezali ko édifier ezali ko ajouter en plus to pe ezali ko contribuer pour l'avancement ya monde. Et alors, je dirais, Namututu a eu occasion au Talabiso, surtout les abonnés, il y a Force de Frappe et Télévision, partout ici qu'aux Ali, laisse-moi te dire aujourd'hui, à partir de maintenant, peu importe le problème qu'aux Ali qu'on traverse Nengo, le Dieu de René Abiri a visité. Amen. Nazolo bele la maman moko aza na malade, a tamboli, koluka guérison na ba hôpital azui yango te mutu na mutu na façon miracle écoutane mais yozo kutana nango na vision si tu as la foi dis amen avec moi là où tu es quand ngozolanda chaîne aux Force de Frappe ozolanda ngaite mais ozolanda les amenda zoloba
Mutuna mutakutana ki na lobiko na ndenge na ye pendant que Jésus azalaki en vie. Musokute na ndenga piscine de Bethesda, musokute na nzela ya nzela simbe lamba Jésus makile katani. Alors yo okutani na délivrance pe na miracle na nzela ya émission na chaîne aux forces de frappe. Lorsque la main de Dieu te touche là où tu es, osa aveugle, je suis en train de parler fongwa mami suno e mona na kombo na Yesu. Je suis en train de parler na moto moko o ya tambola kate, wana problème ya paralytique topé AVC. Je te parle de Jésus qui est vivant, de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Pendant que non loba osa ko fanda sala acte ya foi telema pe obika na kombo na Yesu. Pendant que non loba yoza na problème ba trompe, kande non loba ti vidéo o esi la ba trompe bote si kozali na libumu. Au nom puissant glorieux de Jésus, que l'impossible devient possible. Il est là au milieu de nous. Merci beaucoup à notre Seigneur Jésus-Christ. L'honneur et la gloire à notre Jésus. Merci beaucoup pour moi, Naza chrétien, 100% pénal chrétien, Naza, notre l'image Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons les cabomodés, ça n'a pas ça, beauté dans des job original. Jogo Sanji, Jogo, na plus moto l'original, mon bête, ballon à solo, nabi et à solo à niveau les colos, na rôle cabomodé, ça n'a pas sa moto na scène, Dawani, na plus moto Sigoza, ça n'a pas sa moto na vie, na mère avant ma patron, Abraham et Matimbo, papa na Judith et Matimbo, na petit sous Marcel Belé, na John Panzo, Bishop, Renabil. Avato qui est mini, Renabil. Relation il faut garder jusqu'à présent, na Karine Moko de la Baronne. Voilà, merci beaucoup na question na yo. Nous allons soutenir d'abord vraiment ma casse, l'intelligence, la sagesse, la foi, la persévérer et nous vraiment avant que tout développer. Merci à trop. Na maman nanga Paola Schengen kilo à Londres, maman nanga Cornelia Lucie Givenchy à Tembe. Ba maman na ngai baza tellement belé puis na papa na biso Willy Mouché Nicole ya mboka mondial vraiment ba mbote ya trop parce que à soutenir ezali prédication au nazote ya na monde prédication ezali l'approchement du diable ko poussa na diable vraiment merci beaucoup na batutu ope baza pe na besoin pas ko soutenir prédication pendant de limiter wana eza mateya ya monde mobimba ba ko bénéficier voilà merci beaucoup relation buni naza nango na Karim Mokonzi. Bon, na minute oyo ndenge na solola na yo relation entre moi et Karim Mokonzi, ils ont une relation bien comme frère na sœur. Mais na ndenge vraiment ba téléphone to solola raté. Le moins mami. C'est-à-dire quoi? Azala qui maîtresse nanga quand j'étais encore dans le monde. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans le monde. Donc, Karine Mokonzi, jusqu'à présent. Dans la minute où Karine Mokonzi, je peux dire c'est ma fille. Alors, moi, mamie, alors, mes filles, moi, là, c'est quoi ce qui? T'es par rapport à quoi? Même pas. Bon, c'est ma fille. Je l'aime beaucoup. Je souhaite que, à mon aloboko enzambe na vie et que à se redresser, à pratiquer l'œuvre de la justice. À se redresser. C'est-à-dire, c'est ça mon souhait. C'est ça mon souhait parce qu'elle a aussi vraiment cette grâce-là. Elle a aussi cet appel. C'est ma fille, Karine Mokonzi, pour l'instant. Donc j'étais dans Nazalaki. Vous avez moi nanaye. Lelo a commis moi nanaye. C'est-à-dire que Lelo a commis moi nananga. Je l'aime beaucoup. Et si Kazali, donc on n'a pas de problème avec elle. Tout solo là bien dans ma dernière temps. On a naïe solo là bien, mais sauf que j'ai son numéro. J'ai essayé de l'écrire 3-4 fois, la période où on a répondu à Haïti. Quand Karim Mokonzi a commis les lots, c'est que janvier baba koko na yo. Pour jusqu'à présent, non, pour jusqu'à présent janvier, à ça moi na Karim. Karim c'est quoi ça moi na yo? C'est que janvier à bon, je ne vais pas être encore dans le bêtise ou dans le polémique. Karine Mokonzi, c'est ma soeur. Janvier, non, Karine Mokonzi, c'est ta fille. C'est ma fille. Oui, ce que Karine Mokonzi, Azali, fille d'Abraham. Et Azali, fille de Sarah. Fille d'Abraham aussi, Abraham qui est le père de la foi. Aux Hollandais. Janvier, Azali, fils d'Abraham. Aux Hollandais. Janvier, pas Azali, fils d'Abraham. Azali, fils de la promesse. Maman Nabis, Malika, Caramel Odia. Nani la fille Sarato, la fille de Samba, Yvette Kalombo, fille de... C'est-à-dire que ce sont des sœurs Oyoyo, je sais.
je sais ce qui va arriver un jour. Et je suis en train de voir de grandes choses dans l'avant. Donc sinon, Nzambe moka bongisaki lukandi muyembi moka yemba asalaka nango na terre il viendrait temps autre ozalana bango ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais sinon la paix si bango tout le monde clair na mokili Karim Mokonzi azata mama na ye na kibonzambe ye azata papa ya Karim Mokonzi alobi bien ba ndeko surtout baza ba bengama na bango na nenga lingala ba fille d'Abraham na nini baza ba pele non baza ba bengama toke na polémique te pour comment ça l'ensemble mais autant la polémique ngana lobaka jamais tokokende na avancement sans tokanisa mambeleka sili ata na salle oba na soba maele pour façon makara na mama tangisa ya lobby René Abir kota la Karim Mokonzi la baron lelo quand d'autres personnes vont le bara pour to le cannabis d'autres personnes vont le bara qui azana zénité d'autres personnes vont azana zénité yemoko la personne à l'école celle de mission internet yemoko mtaloba na mnone ke ndana alisa bato makila soki ndeti de opesa Karim Mokonzi conseil comme yo papa na ina molimo na monsulité opesa conseil ndeti ni quand la personne yemoko lobi ke ngana alisa bato makila yemoko loba na mnone oza conscient comme barakini ya Karim Mokonzi na ba Yvette Kalumba comme na ba niveau ekoma so peut opesa bango mi balé bato cha mutu moko te opesa bango balé conseil opesa bango conseil. Je souhaite que la paix du Seigneur ait régné et Zalananga Karim et Zalananga Yvette Kalumba. C'est ça ma réponse. Réconciliation na bango ça bien non pour toi basala nzambe. Mais bien sûr, nani azala rapport de réconciliation. Merci. Je suis pour l'amour, je suis pour l'unité. C'est ça. Merci beaucoup. C'est que ngana lo penser à moi. On a bien muta sambela nzamba linga kimia. René Abiri. Nanda ku yave na biso wili mushini. De un kenana kosani na vana kota pe na po na yoka ngo partout kenana kosani. Ko bokuta na miel de son. Pour ma niveau c'est na miel de son pardon. Bon, je salue Papa Mabiso Willy Moucheni. Code mondial Willy Moucheni, code Mboka. Moi aussi je dis Azo soutenir. Je m'exprime au stade de Benape, ça ngote na vena na miel de son Mboka misara papa possible. Koyoka ke bobo misi ça ina bien. Pourquoi avancer non? Ouais, donc Papa Mabiso Willy Moucheni vraiment aza non seulement pour na aider batu na ba moyen na ye mais azali pe wana pona ko aider bato na sagesse pe na intelligence oyo Nzambe atakati na ye. Et j'ai béni l'Éternel Dieu parce que j'étais là, papa benga kinga parce qu'il avait besoin de soutenir pour ezali musala ya Nzambe na otu ko émission tout à l'heure ne bandeli naza vraiment même à temps plein émission aussi ça nazo zonga na retraite pour aller préparer où ezali thème où ezali le rapprochement du diable. Et alors papa mon a quitté et vous allez bon côté il faut payer contribuer quelque chose na endo comme on a mikolo ya ba banderole ko bima ba affiche ko permettre tous les canaba émission na batu pour être tout ça la propagande ya liloba ya Nzambe. Merci beaucoup Willy Moucheni code ya Mboka. Et alors d'autres personnes ba lo magaza motakisi même si nous autres kapena suma ka basala Nzambe. Là je dis vraiment merci beaucoup ya Willy na nous sala pour na biso merci vraiment beaucoup merci. Asa la pena ceux qui sont na non c'est avec ceux qui sa banderole comme ça mata descend. Voilà, merci beaucoup Papa Labiso. Donc voilà, et de mon sortie na kutanina moko ya ba grand artiste musicien na biso ya Congo, Miel de Son. On a parlé avec lui d'ailleurs, il était vraiment dans la joie. Alors quand on le bagake, oh non, Nzambe vraiment changé à Kamutu. Il était vraiment dans la joie. Ouais, je pensais que ceux qui un jour n'a pas na miel, peut-être après raconte et vous allez peut-être dans la prison macabre. Ah, donc mais sinon, le Seigneur a fait de la sorte que Tokutana réparé, c'est bien. Je profite aussi de cette occasion de dire aux gens au bazoter la mission na ba émission. Et ça là sonité et kolongolo le côté. Je sais que tu as beaucoup d'argent. Parce que tu as l'argent au salaki mama le kino mabe au salaki ndekono mabe parce que tu as l'argent parce que yo ndoza pas trois chaînes au nyokola qui va travailler au salaki batu mabe parce que yo za nango po yo kendaka poto moyen au s'excuser ezate papa chira zoga donc c'est-à-dire que po yo konzaka batu po yo ogéraka batu pour yo futaka batu mbongo moyen pour s'excuser ezate non c'est l'orgueil. Or
l'orgueil précède quoi? La chute. C'est Jésus Zolobani, c'est lui qui veut être le plus grand, doit être serviteur de tous. Pourquoi pas? C'est-à-dire que, pardon, je m'excuse. Vous avez temps, il y a aussi tout, vous avez conscience à ma vie. Et non, s'il vous plaît, mon cher ami, vous savez, ceux qui m'ont dit pour s'excuser dans les médias, c'est que c'est un hypocrite. D'ailleurs, je n'ai pas de problème avec ma soeur Grace Mizi. D'ailleurs, Grâce, on n'a pas aussi de problèmes. Grâce Mizi a tient la relation, je parlais avec mon frère Roga Roga, il y a Congo Brazzaville, ouais, Grâce Mizi. Parce que na mikolo ya soki nzamba sungi na rozala pe na mboka ya Braza. Pardon la télévision. Mon frère, omoni bandeko nanga nyoso tozolingo tanga ba kombo ko na zala na bango na ba rancune to pe na ba polémique na ba mikolo leka. S'il vous plaît. Bah non, il y a ma soeur aussi non, il y a ma soeur Combo des échappés. Non. Au bateau, ça là vraiment, vraiment. L'américaine, vraiment américaine. Gloria Olangi. Voilà. Le rôle à ma soeur Gloria Olangi. Et si Kazata va ôter à la Renabir. Mais non là. Oh, c'est là. Je l'aime beaucoup. J'ai appris que ma soeur Abotaki, vraiment, ma big félicitations. Vous savez, quand on entend la vidéo, quand je parlais méchamment contre les gens, je pleure. Je me dis, comment est-ce que je peux être méchant jusqu'à ce niveau? Je me dis, qu'est-ce qui. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, on a besoin de s'excuser. Hein? Vous avez pardon. Non, sinon, vous savez quoi? Nako senga pardon na TVT, nako qui s'excuser na média. Moto oya senga pardon na média za hypocrite. Ozolanda. Donc c'est-à-dire quoi? Nako luka bango pe moko côté. Donc Nzambe oyo yo a classaka ba temps na ba moment ayebi. Le temps et le moment. Et ça ko dépendre na Nzambe ba ko ça la grâce. Peut-être qu'il y a un grand hôtel où on a papa na biso Koffi Olomide c'est-à-dire que toko komona toko kokutana pour réparer et pour promouvoir ba marambe belé. Et d'ailleurs même na ba mikolo roya ba thème et rozala kutu ya ba thème et rozala belé au sujet ya bande kona biso belé na kati ya mboka bato belé na okamo. Mais sinon na lingana silisa lelo na bande koloba concernant le pardon. Mes frères et sœurs, peu importe le niveau que tu es, Soko Sali Mabe, vraiment s'excuser. Au Senga pardon et qu'au Fongolelo encore ma porte. Parce que tu ne sais pas, il faut être bien avec tout le monde. Il faut être bien. Jésus le plus grand, Jésus le maître, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Mais notre serviteur, Jésus le maître, c'est-à-dire que tous à la bon maître. Être un bon maître ne veut pas dire maltraiter ou parler méchamment ou diriger, faire ceci. Non, être un bon maître, c'est savoir comment se soumettre. Quand tu es conscient ou consciente que ndeko wana na masala ke mabe longola kende mona ye parce que vous savez quoi mon frère nakatiote vous savez erreur à mukie et koko bloquer via mutu ofando mitalo lobi nga munalaki likolo na kiti. Pourquoi? Parce que mutu mo be fala ko futa mbongo na ye ya salaire soit à salaire ko service mo boy ozongiseli na monnaie de singe et comme ko ça na mona batu bakoma ko bota bana bakisimbi c'est-à-dire à kota naenda kwa nganga te mais et PCR et tout pourquoi a maltraité comme bon moko boy a réagi ça qui non beto lisolo vous savez nga un jour na vie nga na okola na fazer na Gombe un vieux a utaki ba kopu na ya astinda la lipa na ke na sombele lipa obika lipa ele na mo forme logo la mais là qui na ngote vike na Kishasa batsaka mapa na chasser soki moyeza vira na zwa lipa abambanga lipa na nzoto tango dara fazer na la fazer via na bambanga lipa finga batikela ki fazer vira na so bambinga lipa na biso na banzole la nota la sikoyo ndenge ponga na botami
ndenge dona bana misala bata cadre balandanga na sima na mwana mke na ngulu dona koli nzamba salinga be na botami papa na ngale na mbongo papa na ngakome kozwa mbongo mangambala ki bien mais na tali sikona ndenge na komi fazer tipo ya bambanga lipa de so na ba période na me ba betie mabe na bikara tenzamba limbi c'est so ye moko tipo wana era fandi après 2 jours ay retrouver nga alobi mon frère limbi sangai azwina moi valise bilamba pour aller na bilamba te azwa senene akabelinga eza manière ya ko s'exprimer ba mona fongoleli mutema à comprendre que akoki ko avancer te so ka réparer te loko wana c'est-à-dire que il y a des gens qui sont en train de nous voir maman papa ko ça l'assemblée tu souffres beaucoup des fois même tu ne dors pas parce que tu as fait quelqu'un du mal tu as beaucoup d'argent ce n'est pas pour faire souffrir Batou. Bamususu baza abala raté mais loko na jour wana soki libala afinga quartier mobimba bokanisa nini alobeleli batu mabe bokanisa ke ngana ba presse bakalina ba killer faut passer un profit pardon pour basalier mabe ameba na poto bakini alobi ba ndenge mombe to ko to kamba ngomba komoni mutu oyo asali yo bola baloba rapide la main qui donne c'est la main qui domine ozolanda na ropeso ndakisa opezara na kati ya Bible il y avait 10 lébrés oyo babikaki na nzela na Jésus c'est ba kende ko se faire voir pas ba sacrificateur na nzela bazo kende oyo abiki nala na mwasi na ngai na ki otala oyo abiki na ki otala no famille na nga oyo abiki na ki na no boy mais moko abiki atala lobité Jésus atali alobi non nalaki boye te mais soki nakomi lelo boye eza grâce à nani ya mutu wana avant que na continuer il me faut retourner nakende kotali nakende d'abord epai ya mutu oyo azali source ebele babongama na vie babosana basource ozolanda mutu ozalaki awa na Kinshasa ozali kosala eloko te ozo dépendre kaka na moi ba $10 $20 o bandeko na biso balaka na poto batindelaka biso Kofi Olomide azata mususu na bandeko ba oncle ba nièce ba cousine ba naza c'est-à-dire bon c'est-à-dire na oloba na cadre polémique était mais na oloba na cadre que ya conseil na osungande d'abord bandeko na ngai bien ana bandeko azana bandeko azana banani baza ba omba baza voire même voire même il y a d'autres artistes et musiciens ba yeba rapper bien donc qu'est-ce que mais batika laki ba memi bino ba kei Peter donc c'est-à-dire que s'il vous plaît c'est-à-dire que surtout au total la ndenge ya travail ya média est-ce que bandeko wana mibale est-ce que ba travailler makasi koleka travail oyo bato lokola bakisi nzoka basali kuna na kati orchestre wana ba travail oyo ba mususu bandeko ba journaliste belé to bien minene ba bima na kati ya nini wana ozolanda mais ils ont reçu cette grâce. Lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, il ne faut pas le prendre en vain, il faut le prendre au sérieux. Dieu est sérieux. Ozolanda muto ya memio sika ba memio ye moko kofi ayebi poto malamu tia memi bino wana ezali po bomona poto mkanda na bino fongwama bozonga ntango bokozonga bokobunda na bandenge na bino c'est-à-dire bokomi kokende bozozonga eza na fierté makasi na mutu azokende poto azozonga ke na mutu oyo ake poto ake akangami afandi akimi vous voyez un peu c'est-à-dire que mes frères moi je vous aime beaucoup. Nzamba pambola bato na bandenge ebele. C'est bon conseil aux Ozolanda non, te nzamba pambola bato na bandenge ebele. Je souhaite que bakalego comme ça je souhaite que déjà maille déjà sopani. Déjà vous avez déjà vous décevoir déjà Kofi Olomide, vous décevoir ba fanatique il y a orchestre naïe oyo batinda ka moi ba mike na bango po bato ba soutenaka l'artiste bazala bien vous décevoir mais na esika obokei vous trouvez le moyen il y a qui a beaucoup d'anana artistes vous présenter ma sincère excuse d'Abilo. Peut-être que c'est pas encore le moment pour vous. Vous savez, je sers Dieu, le Dieu qui a de possibilités. Pardon, je m'excuse, la bosse a dit Babé au pasteur, il y a la team boîte. Est-ce que c'est vrai? Bon.
Non, non, peut-être. Non, pour l'instant, je ne fais aucun service pour cet orchestre, mais peut-être c'est dans l'avenir. Aux Hollanda, tu es une équipe, même une orchestre, mais ceux qui les orchestre, le rôle héritier Watanabe, et comme il peut y avoir des Nzambe, au bas voyager à Nango, ceux qui passent à la prière pour te belé, comme un musicien, on a rassé Gazanga Kisi, à coopérer à Nabanganga, on a dit ça qui va jouer, on a dit ça qui va un match au Maroc. Vous préférez vos ambongo, vos pesa banganga, baedingwe, banani, balia. Nga rena biri nganga nzambe lokola na limbongo wana te boko pola. Naloba kia quoi? Là, c'est être méchant. Non, ce n'est pas être méchant. Vous avez préféré de soutenir le monde de Dieu, mais au moment où rena biri, nous avons un mbongo, il y a aussi sa campagne évangélique. Dans l'espace de stade des martyrs, dans la bani, mais bozo zoba espace, bozo ba makoki, bozo pesa na banganga oyo ba kokokate. Je vais vous parler des histoires. Il y a ba astrologue, il y a ba devin. Oyo baza limité, mais René Abiri qui a l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu, l'homme qui porte l'image de Dieu. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire que je ne parle ceux qui barondi matin na on azoloba mais ebele barondi manaba œuvre na marambu oyo ezo salema na ba témoignage ainsi de suite ba koyo ka ebele pe ba ko vivre et pendant que to loba bene pe to sala l'émission ozolanda naziet kolobate pour na faire croire batuka que no te ngainde kakate ngakakate je n'ai pas besoin de ça mais besoin na ngezalini yonde kozo la démission pour se convertir. Oti kabanzela mabe ou la tapenzela. C'est ça mon plus grand souhait. Mais ceux qui kenzamba sumi pour hériter Watanabe avant même que na zongela musala nzambe abanda da koloba nangango. Que René Abiri c'était promesse pour toi. Na omemayo na poto soki bambezolanda okimate na okima na kindo c'est-à-dire ça dépend service aux omemelelanga soki rita meminga pona tikala na poto amemi pour sambelela orchestre va concert esili séjour esili okimate question na moi mais na cadre vacances do okimate na zoni nanga je travaille pour mon Dieu ngam na osela nzambe na otambola monde entier non na kima pona li non mon frère non. Tout ça, il y a non pour les aventures, mais pour bateau, bateau, na poto, ba mona logo, kwanzambi, babika, bateau bazana Maroc, bana Conakry, bana Guinée, Afrique du Sud, c'est pas mon appel, ba vivre, ba miracle, ba témoigner, pété nzambe, à solo, azali, azosa, il a biso bikama, c'est ça. Donc René Abiri n'a pas de problème pour ça. Ceux qui voyagent, ça dépend. Moutounion soit monique, à cocu pour inviter René Abiri pour aya annoncer à te à l'Iloba Nzambe. Ce n'est pas grave, Naroya na sali musala nzambe pe na zongi. Amen. C'est ça. René Abiri dernière question na biso zabolo. Kotala vena biso Denis Lesi. Le lot a commencé na biso to tchela ba prière to sambela pona e ado sentir liwa ezolanda e. À part cela, alo biso bolo. Abiya kotika la péter pour la vie. Azobel ne droiture mais pétage et aussi la tête. Conseil ni groupe ça mosala nzambe le rôle yo o yopona ngana clair kota na distraction conseil ni groupe ça bon je bien dire on a na mona radio on a kota na distraction na lingi ko critiquer te na lingi pe ko na conseil ko mais sinon au moni mutu na mukili bande ko bota la biso na TV bande ko na ngai na ba raté pe na comprendre raté yo moko zo mona ke bien pasteur oyo bakangi mutakala na mwasi ya batu. Mais lobby n'a pas beaucoup d'église na Yesu plein. Il y a pas chabi nous na kisi tout à la rani. Tout qui est vraiment na ndenge yo mozo mona ko tambola na nzela. Au monde que bien mire sous qui soit nzelo za poto. Non, ne soyons pas des fanatiques de pasteurs ni de prophètes. Tout appuyer bêtisité. Ce genre de personnes, la Bible nous interdit même il y a ko solo na bango boui. Même il y a quelques liens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, barokuta marambuana, baza bato que to livré bango na diable. Vous voulez masquer, vous voulez vous masquer, non mon cher. On ne blague pas avec Dieu, s'il vous plaît. Au moni brebis, a otika la ka brebis. Au moni ceux qui moutoisa lion, à latin nature ya ba brebis.
na poso ya ba brebis. Ata beti 100 ans na poso ya brebis. Souka na ezali komi bimisa. Pourquoi? Parce que être brebis ezali nature na yete. Oui, ezali faut bimisa. C'est-à-dire que bokoye ba nzete na nzete na ba mbumana. C'est impossible nzete mangue bota malala. C'est impossible. C'est-à-dire que Moussa Lanzambo bozo mona na ba sex tap ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est lui, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Et l'homme donne que ce qu'il a. Vous comprenez? Au pasteur ça les deux ils a quatre naïs. Na lobi boya. Oui. Un homme de Dieu qui se permet de dire de n'importe quoi de bêtises. Abigo bola moi c'est na simaya li sumuté. Abisa sentiment. Yoka nenge Bible lobi. Bible moi comme ça ma bé. Yoka nenge Bible lobi. Abomination. Bible lobi na biso to bandana nuna to banda za si cet homme bon. To banda d'abord awa na 11. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Zéla. Non, toi, on a 18. Place n'est non fanda. Pasteur Denis Yoka. Si les justes, Ézéchiel chapitre 33 verset 18 à 19. Si les justes se détournent de sa justice, c'est le français. J'espère que Batouba Landabiso Atabayoka français mais bazo comprendre. Si les justes se détournent de sa justice, Yoka, et commet l'iniquité, et commet, c'est-à-dire un juste qui se détourne de sa justice, et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. N'est-ce pas toi qui es venu nous parler de Jésus? N'est-ce pas toi, n'est-ce pas toi qui nous as dit venez à Jésus et il viendra à vous? Mais aujourd'hui, quand un pasteur a lobby je m'excuse même sur la terme, quand Moussa Lanzambo la colère sainte, c'est-à-dire que je ne supporte plus ça. Comment on peut vivre comme si Dieu n'existe pas? Comment on peut être méchant en maltraitant, toujours déshabillé, évangile, toujours humilié la parole qui est puissante? Aujourd'hui, là, les gens se demandent est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Ainsi de suite, en cherchant la puissance. Mais la puissance est dans la parole de Dieu. Mais tant que vous avez et le la kibiso maloba injustice, il y a que bande kobotika masumu, bande kobotika mabe, le komi yake la lande mutunasima. Le logo mon pétage. Ah, il y a un Bible lobby l'iniquité, tu mourras. Tu mourras. Dans le bien. Nzamba ko épargner mututé na kata mboko. Je l'ai déjà dit. Voilà la janvier. Aucun serviteur de Dieu qui commet l'iniquité a besoin épargner. Yo ozo tambola na mensonge aux Bible ngo au batami na sima Bible aux Bible commission le rôle moyen de commerce na yo en cherchant comment appauvrir les enfants de Dieu en leur pillant na royer la Bible ba bo sali bo piller peuple de Dieu. Botel ici bango ba makambo ba faux enseignement o bokoka botel isa na bango te. Et ça me fait mal, frère aye ko bala mwasi na ye. Yo pasteur opamboli libala na bango, liende ko na biso gabi. Yo mo ka pasteur libala opambola ki ozu mwasi mondimi wana okomisi mwasi na yo. Gabi kiwaka na pese mot de segeza. Bozu basi bandimi bokomisi aujourd'hui là, les gens en ont marre. Aujourd'hui les gens ne veulent plus venir à l'église. Pourquoi? Il y a trop de bêtises. C'est-à-dire que non. Mes chers frères et sœurs, de reconstruire mondité na buzoba. De reconstruire le monde a besoin d'écouter le parole d'amour. C'est ça le vrai miracle.
Le miracle n'est pas qu'on a prié le Moutakoya. Non, qu'est-ce que le monde a besoin qu'on a prié le Moutakoya qui dit non, le monde a besoin de vivre le miracle de l'amour. C'est-à-dire que quoi, mon cher? Vraiment, j'ai la colère sainte. Mettez-vous à ma place. Je veux que le monde soit uni dans l'amour et dans la fraternité pour construire le monde. Pour vivre un monde où ils allument meilleur, monde où ils sont développés. C'est ça le message de la vie. Là, je dis directement merci à ma bonne sur la chaîne MC Force de Frappe Télévision. À Wande Makame. René Abir. Est-ce que le message européen, président de la République, est ça un message pour Mboko Congo? Bon, René Abiri, je suis établi, non seulement dans ces pays, mais je suis établi dans le monde. Ndenge Bomona, Batou Bobenga, le prophète William Mario Branham, de Tomona Batinda, Papa Gimbango, ainsi la Bouddha, ainsi de suite. Je ne suis pas contre eux. Mais ceux qui n'ont pas Malobana Bango, et qu'il se trouve un message de l'unité, de l'amour de Dieu, bon dimele la bango. Mais oh il y a un message de division, pour écarter Bokanamato et Namino pour Nakoyoka été. Et alors pour cette génération, le Seigneur m'a parlé dans mes collègues qui René, Bozala qui sent. Mais 99 bakufi otikalika yomoko. C'est-à-dire que fais mon œuvre avec tout sérieux. C'est-à-dire que ne t'enzarde pas. Aux Olanda, nazwaki message na mikolo l'équipe pour la République démocratique du Congo. Namoni basopi molimo moko ya mabe likolo na génération. Molimo wana ezali molimo nini? Ezali molimo ya haine, molimo ya kose s'entretuer. C'est-à-dire que nde tozana bo une émission à cause de rien tu me donnes les deux na poignarder yo. Eza esprit moko ya mabe batie kati na ba Congolais. Aux Olanda ya haine. Esprit ya balolo, c'est-à-dire quoi? Moi ne balolo la moi si matrice. Baloli si mama be mitema ya ba Congolais. Mingi na moni nde mingi ba jeune. Et alors basi oyo bakendaka na loyenge lokola chel. Ba kozwa o chel ba memio na kati na hôtel, muto kosala alali yo. Mais okomona na suka nango bazwita so ba pesio mai ya poison o mela po okufa. Ozolanda, c'est-à-dire que tout Congolais soto komika ka 18h kozala musika ya ndaku na yo te nazobenda bino matoi bozwa message bo partager pendant que na banda kolandela na kati na vision na soka bazoloba nanga groupe yango kombo nango les présidentiels ozolanda bazobenga groupe wana les présidentiels. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Congolais salakeba ba mama ba papa bo benda bana matoi. Ceux qui ont commis 18h, papa ozalaki na musala sala effort zonga na ndaku. Ba artiste musicien na biso ya mboka. Bo sala effort ba concert na bino ezalaka mingi na moi na tout est de peur que ba accumuler bino ba problème ya kete na concert na bino tangu mutabande ko zonga ndaku akutani na likama. Ozolanda, ba pasteur, ba prophète, ba to bosalisa ba événement. Bo tirer ba attention makasi. Donc ceux qui ont commis 18h, moi na zala, ou ezali avertissement parce que je suis un serviteur de l'Éternel. Si l'Éternel Dieu m'a parlé, ezali pona avertir, pona loba, ceux qui n'a lobité, ezala sali lisumu. C'est-à-dire que mes frères, groupe wana, bazo benga yango les présidentiels. Bazali ko frapper sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et alors, dans le moment où tozali moment de grands sacrifices, ba sacrifice ya mukete, ba sacrifice ya minene, ya ke hôtel ma boina ko kanisa te ke batongo ba roya ba ko uta libanda, soit bazali ba étranger ba roya ba banda ko te ba étranger te. Bazo fonctionner ndenge. Déjà ba sopi milimo mabe parce que moi j'ai pensé vision yango ezali makambo ekoya. Or que ça makambo ya teza makambo déjà ezo salema. Ya que hotelemi boenare balongo liyo bake na yo. Bake objectif ezala batangisa makila na yo baboma yo. Boza la distraité. Botamboula te, ne livrez pas votre corps à cause de l'argent. Ne sacrifiez pas votre vie à cause de l'argent. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Tokomi 18h, zongi sabana nanda ku mama nazolela papa benda bana matoi.
parce que moment où tokomi satana atelemi makasi bo conduire bana na nzela na losambo soko mon église rokende te via ba comportement ba pasteur kanga bana na ona ndaku bo sambela mama ko ina papa papa ko ina mama kaka dans le vide. C'est-à-dire que ça sous makambo te que papa la maman babundaki kaka simplement te et ça que babundi soit maman bomi papa soit papa bomi maman. Omoni ndenge basali balongoli esprit ya amour na kati ya mitema ba congolais keba mutozo solola na ye keba mutozo okokanisa kozobetela moninga wana ba vérité vie na yo OK mutozo solola na ye azoyi na yo nde au contraire davantage keba na mutozo solola na ye na mutozo lia na ye na yebi papa moko ba empoisonné na sanya bazoli ensemble na ba master bazo nzoka nde moninga moko azalaki na poison kanga kyo na musapio azo benda loso boye afongoli musapio na côté moninga bande bolé docteur sani moko 12 personnes bazui poison te mais mutu moko kaka nda zui poison. Faites attention na solo bango bien on a bendi bino matoyité na lobi soki to komi 18 ozalaka na bar ndeko banda obanda kokotisa mbongo lelo te to komi 18h kanga ba zonganda keba ndeko keba to badila ya mwana message oyo na lingaki na talisa na bana na Nzambe ezali avertissement ngai rena biri na zobondela pona mokili mobimba bino pe bobondela pe pona ba vie na bino zala na amour ya ndeko na yo linga ndeko no pour l'amour de vrai et non un amour qui est accompagné de l'hypocrisie et non un amour qui est accompagné de bien matériel mais un amour sincère et véritable. Donc c'est ça. Merci pour un message, merci vraiment pour la conseil au PCB sur le Congolais. Là je dis directement merci na porte-parole du chef na pour moi Hector Mbondo. Eton Mbondo pour comboner bande pour échapper nga papa na biso Eton Mbondo porte-parole du chef. Voilà, donc c'est-à-dire dernière fois tozalana ezala une émission na RTGA malgré qu'a promettait nga ke pas été tenda ipoazo mbongo bazoya Eton Mbondo asola bien là qu'il est pas tête tenda maboko ba ko pesa pourtant ça bosani marabalo ba ezala ki vrai c'est pas tout na la façon merci vraiment pour voilà, merci très important au sengi Karim Mokonzela barol bande réunion so imiter bolingo mais c'est là ya olinga. On ne peut pas faire évoluer notre média na kati ba. Il y a division oui au sengi miel de son pardon vous avez face au sengi pardon là la prise sur mot na miel de son moramisara. Je dis merci n'a pas tout Bekam là il mettre tout ba linga là il mettre les 3 les 5 vous allez les 3 journaux les 5 jours vous na moula conseil les ans je dis merci l'équipe technique moi je suis chrétien na chrétien na bi merci na Seigneur Jésus-Christ toi batela na tout là le roi bakufi bati dans nzela batazo kufa do salvatrice mais biso toza to spécialité aime sur vola le salaire péché avola le melé masanga na tongo la muki olangwe ba comme souti héros faut ba kopesa Jésus merci je dis merci à Jésus-Christ na pesi mote na patron na ngai patron na ngai na pesi mote na kombo ya Israël Makisi na pesi mote bishop je dis merci na ba bonne union sur Force de Frappe télévision tout mon ani balasima merci beaucoup bye bye Zambé abattre la mino merci. Force de frappe, de vécu. Fighter. Oh, man. Force de frappe, de vécu.